Engebene na basango tozwi libanda ya pepo ya engumba lisala na etuka ya Mongala elongo bani lisusu te na tina ya bokiti bwa mpepo pe lisusu mbula eyindaki makasi ata kubongo moto moko te azwi likama lya bomo ekasi pepo ebebi ngai Pablo mbula menace ya mbula na ile kati to satiri pe ka vieux ye ko kita ya vieux to ikaka boum kano c'est que ningo ba ke pine liboso etoboki à partir otoboka ndo to bimi pe na bandako ndo to monika vieux ndenge yele kibiso ati à partir ya kuna ndenge telemi donc koti zamba koti kaka zamba ti liboso ya ndako wana ko kotaki na lopango wana ndenge pe ko frene ka wana pilote abimi na nkombo nanga bokaki conscience ligambango elekani boni bo biso to zalaki na baba to teka mama to yoki to gimba mama kana bati kbu mama ndo to bibi na baba to mwenda vieux ya ko tambola ka boti inte ko na lopanga nde koti liboso ndako wana epe ko frene wana ebomi moto te moto moko te akufi biso zinga na pleine wana moto moko te akufi. Merci. Okati ya mpepo mei oyo eutaki engumba Kinshasa basali bazalaki batanu bakonzi baetuka mpe basali ya kompani ena Air Kasai bakani kuloba na tina ya likama liango na nsima kasi veo alingala ezwaki litatoli ya boko na baye bazalaki olibanda ya mpepo eyempe akebisi ete makama masusu ya makasi makoki koya nsoki nkeba esalemite toyoka mwana mboka Yannick Makambo uto libanda ya pepo ya lisala. Demain, l'aéroport et Alisala, ils ont complètement à la main parce que puisque on a essayé à la entretenir et à la réhabiliter, puisque ils ont ce qui est allé à moi, comment on a fait mais aussi pour traverser vraiment aérodrome, il y a une situation Yamade. Population alisala ezali kosenga na bakonzi nini? Population alisala na bakonzi aliboso abongisa libanda ya tepo. Libanda ya tepo pour yango pe ko prisonnier pour petit comme alors je à ba pe faire l'impression beaucoup soti ne ya tepo ezili kama yuti na itan ya piste ezamabe utogemena Frank Biliwe Senate pona lulaka lwa Amerika.